Today, you s'abonner di bafan tu yankela yangani na la grande découverte TV. La grande découverte TV. La grande découverte TV. Bafan tu ya Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout dans le monde. Na sengibo s'abonner toujours. S'abonner na la grande découverte TV. Ouais, bonjour, bon week-end. Na balandinio sur la grande découverte. En tout cas, nous souhaitons un bon week-end à la place Bozali. Naibi qui vous en direct, beaucoup de partager, beaucoup s'abonner massivement, vous n'avez jamais déçu. En bref, j'espère que vous l'avez partout dans le monde, Europe, Asie, Amérique, Afrique, vous l'avez Lelo, nous avons invité Manko na Memel Bino, Boyebi, Aza star, Aza artiste et comédie, Atalamara déjà. Les Londesco à côté dans la grande découverte pour la grande découverte et découvrir. Yom to landanga, moi musapino na mkio tcheka pour s'abonner ça biso bien makas. Sans plus tarder, na mon invité dans la côté, na zo pc bambote. Bonjour artiste. Wow, bonjour. Bonjour Kaya Pamba, bonne santé. Santé kitoko nangolo nzambe. Et mon ade ke santé kitoko. Mais kale okenda bi? Oh, nakende wapi? Wa mboka nangana kokende wapi? Ozo kanate? Nazali. Ça vraiment? Ouais. Bonne musique. Tout va bien. Pour le moment, ni zo circuler pour toyeba. Pour le moment, la musique na kota théâtre na kota musique. OK, pour le moment kaka. Oh, bashega bien bazalia ouais. Bashega bien bazalia ouais. Ni bali kitoko bazalia ouais. J'espère que Téléma total taillé. Oh téléma s'il vous plaît. Ko intimdenga tena moyo ko intimdenga téléma yo. Te yombo yonde téléma pendo. Allez téléma total taillé téléma. Total taillé. Téléma total taillé téléma total. Basiki toko bazalia ouais. Basiki toko bazalia ouais. Basiki toko bazalia. Mama to telema total. Telema gosse. No telema. Na ebi ke no telema. Ale telema total taillé. Bien mo bolanda ambiance ya mambo zo le kawa. En tout cas telema total taille. Telema total na ko telema. Na telema. Na sepeliso na telema. Telema total taillé telema. Tolinga tanto côté na sijo comme sijo mususu. Wana to bombi non to bombi. Bon, kela ngani euta wapi? Ngani black is beautiful. Relaxini. You are feeling me. Elakisi nini? Donc kela yanga ni zalo wa cercle. Ya solo. Yanga ni wana za ya batu. Kela cercle yanga ni ya batu. Donc bino bo landa biso na musika kela yanga ni za cercle ya batu. Wa mukongo Naza congolais. OK, j'espère que vous avez une réponse na bino. Lelo ezambali bosoto ya mbayo na chaîne biso la grande découverte. Yo mo mto sala ke ba découvrir yo soko zanani. To bi ke ba yamba par-ci par là. Ce qu'on a la grande découverte eza lelo. Eza ba question ba poser biso ba tuni soto tuna nkela. Kela obanda makambo na yo kan artiste et comédie na yo banda kan outa wapi na tie en général o expliquer na balandinyo so ba olanda biso obimela wapi. If me I say début my art. Le début na artiste. Le début art na banyango pa kamba la vérité ya musée Jeff. Et sika za vraiment bambote na bandanzela moko. Nzela moko te ba matieko to nzela moko na ba pinjolite okoyanga noa. Le wana tang na ye na groupe ya président nga ya musée na yo kuta bango ba pinjoli na yo kuta na ba mateko et après wana ndetang na pres alobi ke azo voyage zo kinangola tout le monde wana bezo ke asala ko basa groupe na ye
Wa mona ke akene kokota pa mbatu. Akene kokota wa mona ke ça ne va pas. Atika luka nzela na ye alokina nzela na ye. Comme si ngai I am star de ça. Naza artiste ya makila. Namona ke na bloqué makambo na ngai isimba te. Luka groupe na lota ndoto kaka tout vient de deux. Ya papa vidéo tana kebo njoka esika na mona ike ya na mikomi njoka na koma kite tana komi siko na tout vient de Dieu na komi le suli kolo plus que monument na biso ya RDC na moni ya groupe na ngande ya ngoyo papa vidéo asalinga talaka yemo kaza satellite. Pour les mamans, nous ke ezanda kunanga. Est-ce que ndaku ate olungu te. Ate voyage te. Shebino etekalaka shebino wana ndaku nanga penga na zapeka kunaka. Bilomo boyoki alobi ndaku na eza chez papa vie de loin. Donc mwana ya papa vie de loin ya ndaku. Donc yo za mwana ya papa vie de loin. Vie de loin rotike la biso. Soka zate biso nde. Mais ezanda kuna ye mais ezapenda kuna biso. OK. Pour le moment to lo basi osali ya yoto ozaka na kata ndaku. Po babi mwana soka kolia kitache ba para ke ko sala ya ye. Na balandinyo sur la grande découverte baolanda so bazana posa ba yeba. Pour le moment ozana kata ndaku to so bimo comment on foute la penda ko ayo. Bon soki tokolo ba ke peut-être ki sen chuma tete. Mo amba mo bimba iza ya papa nanga. Atana lungwe. Nazaga na mo amba na jinda kuna matete zaga mo amba. Na jinda kuna nini na izaga mo amba. Mezaga ndaku. Na minicho do nazaga na tout vient de Dieu. Nazaga na tout vient de Dieu. Non salok. Nano sali ya yo moko te. OK. Sko boni musique. Idée ko sa musique e uta wapi? Po osala théâtre, osala musique, ozomika bolandeni. Ouais, musique en tout cas vraiment et à début. Avant la bande théâtre, vraiment j'ai des musiciens. Vous êtes un producteur. Des producteurs azate malgré kaka producteur azate ngamona abundaga. Apa papa nanga Hermelance Kwaso a soutenir nga papa Christian Baat. Siko pesa lancer pena message pour aux producteurs te. Lancer message na batu nyoso ba Orlando na musika ba producteur basé belé na États-Unis baza ba papa fils ba mana da baza. Oko lancer pe message moko bato bazo ka telema total la taille. Eza na posa producteur ou comment. Lancer message ba yo. Kasi ona loba. Na minito nana ata producteur te mais apaka ba aide. Ba papa nanga Christian Baat. Na Forland afongola mama nanganda taba biloko nyonso kokende koluka kuna ezali mama asutena nga mwa muke mama Albertine Kalambota asutena nga mwa muke mama Aimé mama Neliana ya papa pi donc bango be basutena nga muke producteur ezate basa pendate kanga monde na abonda. OK, j'espère que vous avez un message. Il y a quel artiste qui comédie moi na mboka. Au la musique mo bolé kapé na TV tout monde appelle ba clip parce que ko ça extrêmement boy batu ba zonga sous moi simi ça biso bien à part télé mato ça la taille. Nzambi kaka kwale zolo sino nana ya musée mutema merleya kundu tolka wenki elobano ko edo. Ah, mais moi, je suis quoi? Bantinda ma banti choplis bantilen. Ben je moi ben. Kwara kela mar. Nkibu kelen ke kwar. E kwara lokpa. Kwara kela mar. Kibu kelen ke kwar. Kwara lokpa. Ah, tame. Ah, mame. Ah, batume.
Bantinzama banticho plus bantilem. Bayueme. Bino mo boyo kabino mo bolanda en tout cas yo azape na grand na comprendre. OK, to changer page pardon. Que la to tout mo ba question mo boy to ko mo na grand P ayaki na dossier. Boza presque bataille moko. Ko ya na bango awa ko sa musala ya Congo ya Kimbo Peto etant que bino boza et salonde. Ouais. En tout cas, vraiment wana pena lokuta mabe na nyonga mabe. Jaloux te. Ba kontena biso nde baza jaloux. Parce que ata yo moko, hein? Ndako asalite. Faut kati sanga moke zo mwana ngamu po yo komona ndako na bino. Mais bino pe bazwa ka bino be invitaka bino. Non, menalo bati. Zala na place na yo. Pa na bino. Papa yo fana na komini. Yo fana na bandal. Ndete ngamo abanga moyo. Papa lungwe bandana bandal. Ayeti na kisenzo zo mwana. Ayeka ya oyebisa bino ke ndako na bino ya salite fobo kombola. Yo sepelana. Omoni si oyo. Sepelate me côté musupenga la monyongo mabeti. Koto mona rapé ba artiste. Mabeza la omoni ngande ngabo. Ngabo ba invite anga. Maba invite anga ezateke. Ba invite anga te ezateke ombo eza salite sombo gabo. Non. Likambo eza bo peto. Kineza bo peto. Eza biso mo ba congolais to zongo na charge. Pona nguto bo peto ezateke obenga mutalibana olobake botenda to botamboka na bino propre. Yezela nanu namona yo selo ba keso tuna nga yo moza non attends papa bino azela ya pesa ki otikala na ona mutuna sela na sisa ngai na silisa kokata nga to sisa ba pe baza ba alanda nga papa nza na place nanga to fandeka boye papa yo fandi na bandal papa wititi na kisensu azu mutu moko na yego yebisa bino ndako na bino ya salite ena efingisi bino te efingisi bino te nga fani nkela yanga li black is beautiful afandi wana no tika nga na loba nga afandi wana DJ za wana bayama do baza wana ba mirma baza wana ba mama via bazawana boyezo bato busika ke babongisa mo banda bakena ozo mama yango ya ozo atamo benser azo benser mama yango salite yango ezakaka bo peto ezana ene mwana mboka oui nazo loba kasi nazo loba mama pona kozwa amone Brazzaville tona matongea mai boete to pesa par exemple ba voisin na biso so bwana sera wa comprendre ngate poto moni esali yo ketu banda zala clair o sala émission toujours solo na sala émission zala poser sala na bimisa o ngana na bimisa hein ya ketote toloba selon toloba teka pone émission na sala na nga émission toleka nga za bejo mutu tanga tele émission azwa quelque chose naza na bejo tanga mutu tele émission commenter kela olobi bien ezateka atokende likolo na pesi exemple so yo ana voisin na yo boa concurrence na ye yoko kesenge mungwa jamais yoko kesenga emai po mona kia oseka yo yalo kwa Braza ndeti oza ville ndeto esika to fandi awa eza matonge nzela oyo no normal prince na Braza ama bisika eza lokwa kingasa na suka na prince so tiko matonge na bango so na na raison pomore bonga eza nanu chef diri yalo kwa mokonza veni chef du quartier faut ba futaka bango ta
Tant que na venu wana soka venir à salter bokanga chef du quartier. Mboka kenda bongo. On comprend. Exacte que au fandika boya. L'invité nga nkela ya na braza aye sabato braza ke mboka za kitoko. O sale logote. On comprend. Non, mais nazo loba na cadre. Yaya otalaka. Mais nazo loba. Mais un message te. Écoute-moi d'abord. Il fait mieux à essayer. Non. Posa Kassia. Yaya, oh. Yokangana loba. Merci. Message yango kangane na loba. Voilà. Pona obongisa mboka oyo esanga te mutu alibanda. Biso moko. On comprend. Nga mona yebi ke mutolo na nga bakunango na Congo. Donc, na kolinga teke mboka na biso ebeba. Na kobima na nga libanda na ke wapi na na vanta na Congolais. So mboka so eza poto balakisa presque total yango na bemission banini balakisa. Eza propreté. OK. Ouais. Ça va. Faut ba continuer biso ba changer. Pona ko inviter mutalibana inviter na mutu do mutu oza na ye pembe na pesa information batu balingi ba pesa information pona kin bopeto eza ngankela yangani eza DJ eza masana nga sibe nga benga esi sidibe eza mish eza couche de poulet na bato mikusa so eza o bato minene bayama do ba mama via ba mirma ba sœur nanga onani malgré comme kimi on comprend surtout loba so ezake o pesa nga question mo eza pona mboka foto to kota tina kat po muntu obomanga so bominga pe eza na ngo rien so be o kanga eza rien to loba c'est la vérité. J'espère que bolandi message na bo comprendre mission na émotion na ekandele ki makasi eloko wana soit kaye et pesa kaye kanda makasi batiki bakesenga boki exemple a pesiti bozala ndaku atiki kombo akesenga kombo pa voisin donc eloko wana sala e passe. J'espère que bakonza mboka bozolanda apesi exemple ya kombo bino bozana kombo bokesi abosani ke batu musupe bayaka kosenga bakombo a batu ndeti biso ndo zabo tuana kombo na bisa bien mais saboté te photo que je comme baninga po ba mais j'espère que boyoki bino mo boyoki tokomi ko chiter vers la fin émission na biso ke là mais ozo tourner sous te mikolo na ba tournage nyonso ya vie de l'homme vous qui proche à vie de l'homme pembeni et nyonso mais mikolo to mono te poani ngana président vie de loin on va retourner na banda le 1er janvier si le 30 décembre soa mutangengo kofulama soa mutangenge te ata otourner ndeni nga pa pression na tourner mbala mona limwe nga nde to ba bondenge fute lo afula olimwa mbala moko oh mais to tourner gati mais to tourner penza ndenge zaki te mais ataka ndengo wana ngana video lo na nemoko emoto to okuta na 5 fois année moko odi année moko c'est ça combien de mois 12 mois papa na yo kuta na 5 fois pourquoi 365 jours parce que raison ni pour beaucoup na ba une fois ba deux fois ba trois fois pour pesa kanga mina ya exemple un mois ba collègue mo suba yo kanate c'est un message no ko lancer ezalaka ke ya moto likolo tanga na moto lisusu tanga apesa mbala moto peli moto ka normal moto kaka moto oyebi so aza moto ne munase oya sa opela journée c'est très capital otombola bango wana siko na ndenge ka ya normal ya bonzambe to ndene expliquer biso non bien ba moto yo zolobela na moto kaka oyo ke moto succès atake ndete na couple na biso OK eza vérité na lobelo vérité lobati na couple na biso so longolinga bopela te bandeko bana se
Attends, je n'ai tourné des ans. Na presté. Ça va. Ok. C'est quoi? Donc comme nous sommes vers la fin émission Abisso. Ok. Oza bato ko pesa bamboto bi opesi biso programme ya yo ya musique na yo na ya groupe na yo pour mbala sima baye bana numéro de téléphone isa biso bien. Ok, voilà, numéro est plus 243 et 89 45 15 899 plus 243 ya Willy Moucheni code Yamboka 89 45 15 899. Wana vraiment ozwanga na nzela WhatsApp na Instagram na ngankela yangani toujours na TikTok kela yangani YouTube kela yangani Facebook kela donc wana pena ozwanga moi mabanga kaka vient na ngai go balox bambote na reine na bo sanité ya Lembintika na Belgique ya Paris mutu azobelela belela wana ya pardon bambote na ngana pesi na pera lomi na kati ya Londres vraiment bambote belé maman Albertine Kalambote bambote na yo vraiment maman Odette Omeko aux États-Unis my mother maman Odette Omeko my mother bambote vraiment na bonne sanité maman aimée ya papi maman Neliana ya Jérémy toujours bambote belé papa Hermelance Kwaso my father papa Hermelance Kwaso my father papa Nelikia Kwaso my father donc bambote si goza vraiment na pesi papa Frank donc kilo banga moi na kata France vraiment ye wana papa Frank Madimba Kintele Bumba wana nyoso papa Frank sika za vraiment awoyoka kia wana libanga na ngai na bosanité papa Bidan papa na Diogo mutema mama my mother donc mutema mama Vraiment, beau s'abonner massivement à la grande découverte. Maman Liliane, vraiment, bambote. Ok, presque à la fin aussi. Si Nabiso, en tout cas, beau s'abonner massivement à la grande découverte. Vous n'allez jamais d'ici. Natiki bino bye, ciao, bye. Voilà, bye. Na ba collègue nyos sur TikTok.